nga quant à moi na longwe na sala masolo na nga wana na longola vraiment le net vraiment na ngai donc na makama mbongo il faut luka ve otuna yi tuna ve e so mona sampo au futa parler awatangisa bana grâce à bato libanda api apinza wa panza groupe dans nda bendio abenda pe amour abenda pe James abenda pe non non belo mongo ngata na longo groupe api ayibagiti so na bossa inte baza akosa la donc 6 personnes au Batigali. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment site na bino yango yo. Site site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, émission kitoko. Ya bino yango yo. Donc mususu ezati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ma basusi banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Bulukutu te. Yena Congo Suisse TV. Bulukutu, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna Todiaka ya ba chambre forte de vraie information. C'est Congo Suisse TV. Bulukutu. Et yo kaso ya Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, ezana makambo pene ya malonga na kanti boza décider, hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Just wonderful, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette émission Carrefour des étoiles. Vous le savez bien que cette émission, comme d'hab, est présentée par votre humble serviteur Junior Moyoabou, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'actualité. Actualité Zamoko actuellement, vous voyez que la mort inopinée, il y a artiste et comédien Papa Maïndou Dédé. Touyambi Mutumoko Awa, aza artiste au sein du groupe Mboka Mboka, il y a président Apo Firenze. Selon la rumeur que le groupe Mboka Mboka, il y a président Apo et Panzani. Mututoyambi, aza chef d'orchestre, local la télévision et la radio. Je demande déjà à mon réalisateur de le présenter, que nous sommes ensemble. Yemokwa s'est présenté boye ba elisusu davantage pour botala que déjà nabanzonzi ya SPLisa. Nous sommes là avec l'artiste. Bonjour. Bonjour ndewona vraiment na sebeli ko mona yo lisusu lelo na mona ka mona ka so en live na monyo lelo. Kombolan. Ngai komo na Ntsube Sampayo l'artiste comédien azalaki chef ya groupe Mboka Mboka ya papa nanga Apo Firenze que je salue à passant. Donc pour le moment na lukina ça la chemin nanga moko kwa ya Monique. Merci beaucoup, nous sommes là dans le cadre de Panzanteke. Grand merci à celui qui est scotché et cimenté. Là, je vois Pompidou Massiloa et aussi celui que j'appelle Douche Kapanga. Là aussi, tu es branché, scotché, cimenté. Et sans oublier Manolis Debundes Balobi, na Elui Jengombo Baza scotché, cimenté. Betano Lisolo et Lobamike yo en collaboration. Firenze, Bopanzi Group, ya Mboka Mboka. Dites-nous un peu, confiance oyo apo apesakio yango esali que ozwa zelouana olongwana groupe et en plus tozo kake omemi ba acteur mususu. Merci ndegonanga yemoni na kozala clair. Moni Mboka Mboka ekufite. Tant que apo aza en vie, Mboka Mboka za ko exister. Nga quant à moi na longwe na sala masolo nanga na moni ke na koli. Vous comprenez? Namoke na kolina sala parler nanga foyer nanga opena sana bango baba koko ya Apo Firenze puisque nga na mwana yi.
moni formation pesa kanga yo no pesa na bakoko oya yi bana nanga donc na longwe na ndenge nanga na panzi groupe te vous comprenez apinza ou azana makambu na ye pe na senga inda changa poids comme manager pour le moment ça a été na pointe noire continuer makambo boy na compte ka groupe nanga vous comprenez donc loin de là groupe a beaucoup fité ezali tel que bande gona baza kuna amour aza on a benga katatu ka joa banani azawana na pese mbote garçon Paris poto Joe na pese mbote Yannick Linko Yuea toza biso bien mais non na moni que Colina zo parler na fouté là mais comment yo lobi ko Koli comment ça fait-il que longwana directement au combien en collaboration na a Pinzao ozomona te que main noire moko eza na simawana betla biso na lisolo qui est derrière toi bon au moni mutazaka na batu a Pinzao bomonaka azano ya nanga ya mabele a pire venanga te ya nanga pena mabela moni na zokola donc na sens wana yango biki na zo chale ki nanga poids nationalité des États-Unis est-ce que yem tatinga sala makambo mais sepeli nanga mais ochanga poids manolis de Bundesp azo changa poids venanga babi tulomba jage na famille nyonso stoyebi na monde art ezala relo ali bosse longo la rabatu soit côté mamba mbongo boyo kanité est-ce que chez Apo Firenze bozala qui payer ou bien bozala qui payer te bongo nini sali ko longwa soy ozala e payer wana na longo la vraiment net vraiment na ngai donc na makambo mbongo il faut luka vie otuna yi wana président na ngai mini to bondo solo la na makambo mbongo to bondo sa banzonzing oui mais faut botuna ndeye vous comprenez venanga Apo ko ibisa bino so to bondo sa ni na makambo mbongo vous comprenez président Morota zala d'accord acteur na ya longwe toko tu na ya longwe pona mbongo alobakini aye bisabiso ka akabi peut-être azala ki improductif et bon soit répondre biso que yo zala ki improductif na groupe ya bengani olobani ça nanga donc wala za ko engager kaka yemo ko so olobani ngwana mais asa conscience mutamaeli type wana bozwa kinde ngwana te Apo Firenze bozwa kinde ngwana ti amutamaeli comprendre donc beaucoup nota bato to zalaka na bango Zoata moko moko tuna kama kamwala ayo tuna président vous comprenez est tuna président tant on ça masolo nous sommes avec beaucoup d'esprit les trains à marche on ne lâchera pas l'affaire tant on ça masolo ba jibol mbala bana sima ba de king tout ça lutangazo ba ça ba keno mukena ba soutenir Ntube Sampayo est-ce que yebi que actuellement na mboka na biso encadrer les gens ko ça la groupe à théâtre et belé basalango balekio na ba moyen mais ba kokate ba zinda. C'est pour cela que je me pose tant de questions. Est-ce que serais-tu d'accord, serais-tu na ba tuana topé na ba moyen wana o esenga ko futa chaîne à TV to ebi que 300-400 $. Peut-être YouTube ne muto etindo ça la groupe yebisa biso. Biso tout ça partout. Mais si ne makambo, vous comprenez? La chaîne à TV un peu to betango. Vous comprenez? Donc, moi, je sais le côté facilité. Mais tant que deuxième, deux, baksami, troisième, toka facilité toko. Vous comprenez? Et ça pour un sentiment. Et ça ne vit pas. On a beaucoup là-bas, Israël, Mbombona et Bibiselele. Pour nous, beaucoup là-bas. Tu vois, on a beaucoup là. On a beaucoup là-bas, on a beaucoup là. Comment ça fait-il ça en entreprise? Mon entreprise ba ofutayo. C'est tout à fait normal au ça là ba ofutayo, au futandaku, au pesa moisi akolia au boko là-bas no futa bomba frais. Et ça rend normal. Nyolé. Tu n'avais et ce moment sans pas au futa parler, a autant sabana grâce à Batali Banda. Balé Bundulu dernier. Ah, voilà. Et l'on a lingai olobangwana. Et là, vraiment, donc, tu étais dans la maison, mais donc, ça se voit directement que tu as été impayé. Mais si tu as été impayé, est-ce que tu avais déjà eu le temps au Solana Papa Nayo à Apo Firenze? Oui, ça vient à zapper responsable de la famille, est-ce que vous avez eu le temps vraiment au Solana Apo? Bon, Nagozala vraiment, bref. Pour nous soit tant vraiment opportunité vraiment pesa magati et pesa magati qui a coûté un père au sol mais toi non soit ma comme sous pays oh est bien habité que soit to banda obanga non ko bangati na banda ko to ça to banga ka nzambe te papa James batikali ba amour batikali comment ça fait-il baza bande ko na ngai au pas au monde l'un des jours soit mon qui mi koki
Tous éternellement on atteint. Takate ke on a zano stanta tout mutombele te. On se comprend. Le seul il y a le yé pinda le y a le yé. O ça ma solo na yot. Est-ce que ba père va boter sur ba parler ba papa en biologique? Est-ce que tu le dois parler na bango? Jamais. Le on a zana foyer nanga. On se comprend. Na sens soana quoi. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec cette très belle émission. Là, je fais clin d'œil à Apinza, ou le matériau durable, le grand manager de mon pays. Et aussi clin d'œil à toi, à Alpha Bokole. Là, je vois encore Eti Kimbukusu, né pour vaincre. Grand merci aussi à celui que j'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste Guimata Siloé. Et aussi à mon ami de tous les temps, Aristote Saïdi. Clin d'œil à toi. Clin d'œil aussi à l'homme de Dieu, le chantre de l'éternel, frère Alex Kaloucha. Na Liège, kuna na Belgique, na bengo président. Combat groupe ni. Combat groupe ça, la rédemption ya bana mboka. Donc bana mboka la rédemption. Mboka mboka, zonga mboka. La rédemption de bana mboka. Pourquoi pas combat mboko koko longola on a quantité. Tu ne vois pas que c'est une façon ya ko défier Apo Firenze. Na ko le belo mobwe, moi bana ngo na bota, sotali bango. Ako zonga mobimbate mais très moko uzala kaka. On se comprend. Eza lokola Apo Firenze sala ngai ya forma ngai apesa nga o ebelesa kati na nga na kopesa bakoko na ye il faut pas quand même le loin ezala te ya ti donc ya biso za mon côté awanga na yebi yo longwe olongwe na groupe no ko sali groupe na yo ozo ba makambu na yo o memezara te to yebi conflit ezalaka entre Mbali Osombo na Anosanjo parce que Mbali Osombo Anosanjo ayaka a imiter le roi Mbali Osombo. Ça n'a pas fait du bien. Tout le monde a même des musiciens, des musiciens qui imiter pour payer ça un pifo na balingaraté. Ne me dis pas que après ça d'accord pour yo koti kombo mboka na kati. Alors bibo, moni venanga cha mboka international. Togo sonditi Congo Brazzaville, tozu Benin, Gabon, Nigeria, Algérie, mais ngati kaka la rédemption ya bana mboka. Ya bana ya mboka. Mais aussi ko la bana mboka. Vous comprenez? Tant que nous avons papa, mon père spirituel, Dani Kapinga, ministre riche. Dani Kapinga, ministre riche. Donc, le sambo toujours pas papa. Alors, sambo la masozo qui est kitoko ainsi que c'était de la rédemption mobimba. Bon, tout va soutenir biso, masoleza kitoko. Et bon, c'est le lot Apo Firenze à Bengio. Aïbsion que bon, aux amours en anga. Naebi que peut-être na marcha qui m'a bé vis-à-vis na yo yaka ozonga na groupe na telio ozalai na ngopo sa réaction no ezani. Bon, wana ozali comme nanga tezali comme manager nanga ya big manager Apinza les matériaux durables. Si je comprends bien, Apinza logo elobama ke Apo Firenze bengana e yango yepe une façon ya sesa zo panza groupe ya Apo Firenze. Non, tala apiwana boso ke mukete. Mo tay nenga salaka tay na nzoto, ndembe be makamne salaka. Ozo comprendre. Tant to beta masolo ba dani mayo kopé ba solo masolo ba o chapwa. Ba Guillaume vangi le. Et voilà toko bango tout ba kotsunga kamboyo ya. Ozo comprendre. Donc totika tenter, to ça comme ça là. Apinza wa panza groupe dans nda bendio abenda pe amour abenda pe James abenda pe non belo moko ngata na longa groupe apia ibagiti assure je te jure devant mon Dieu nzambo akelinga na yo na bande ko ba hotela bisu ayeba ete men et comme na niveau ndeni akoma manager non ngai nde na lukaki ye na ebise ke ve nga na sa masolo na nga na luka vi na nga oso comprendre et ça ndenge niveau. Est-ce que au tchanga poité? Vous comprenez? Est-ce que yo yebi ke Apinza waza pire muto azala ki pire muto ya Apo Firenze yebi yango? Yo mto yebi sanga ngote? Soka zala muninga malamu tango yo obi olongwe obenge vie ya otchanga poa. Pourquoi pas que ya peso conseil a ebiso que non petit nanga tikala ka pas Apo Firenze boye pourquoi pas? Allo bien. Nga tomba viana bazalaki non ngana petit mukie baba fait nanga bango tout tala elo moto comprendra n'est pas dit que ce bossa ba camarade musala bossali et marcheté le roi qui camarade na bino ça makasi donc musala bo qui pangote non on se comprendre mais te voir même na mabala to mona papa na maman otu ko balana même pas 2 ans bakabwani bon totonga biso mbale c'est entre nous hein s'il vous plaît ba internaute boyo kate. C'est entre nous.
yoza mwana ozalai na kati ya mboka ya Apo Firenze apinzao na Apo Firenze bawela nini pelo nini esalaki nde bato balobaki Apo Firenze abengana api pembeni na ye yo betela biso na lisolo ezalaki nini omoi ntango ozoba bon mpo ba téléspectateur bayoka te mais elo na koyebisa yo bayoka pe te jamais Apo abengana api nzao ozo comprendre ya yebi oyo api asala pona ye api pa yebi oyo Apo asala pona ye api mutu asalaki Apo Firenze ayebana le parfait de bonne odeur non wana na oboya yango api mutu asalaki Apo Firenze a se retrouver na poto non na koboya yango eza musala ya président Apo nde esalaki api mutu asalaki Apo Firenze ayebana na monde entier non siko eloni yo lobaki apinza wasala asaela Apo et comme ça Apo fait célèbre 5 ans na groupe mboka apinza asimaka tous les rôles vous comprenez akomi kokota Apo Firenze ayebani na mboka te na si o comprendre nga ayebani na mboka te oui Apo asa mona ya kokobar na biso moto mo prêtre venga Dios ba salutation sikazali asa koko donc mona ya kokobar na biso ayeba déjà kala charmade so bantola mwamba Apo Firenze le parfait de Bodonder la racine pivotante Souboul Bougoumon baiser de Jida non wana ya na ngaite baiser de Jida te na ko poignarder na mukongo alo flatter papa eza musala lelo yetango alongwa ki panga dia eza kaka musala est-ce que na vini ngadia de basola kate lelonga osampa lelonga na longwe na sa mutu liboso te na longo na coupe mboka na sa pe mutami baleti na sa pe mutami sote pe mutu ya suka yo zalé quand même chef au gouvernement ezande monte na bato mususu papa Israël fatanga et dit fatanga vous comprenez il faut na nourrir bango et bon Apo bando futote tout na fait na rapport webisa non tout na ndeni nga na yambi yo mo mukolo nzoto na tout ndeni aso ya kala tête suga yo yeba talaka ve suga ye donc parfait né donc kokoma kumaga na aéroport bo senti que linko ya zana mabele vous comprenez o luka ya boya te azalaka humble bo sola kitoko bo pandine teke vous comprenez et ça te le roi dans la ligue na mot danger au coup tane bo so di lubumbashi e kana libumuni apamba danger sûr na je suis comme solo pour dire bien que auta na epe poto ya kana libumuna ena na lobby danger wana boki mutu solo bana masese wana danger as artiste comédien vous comprendre bien na libumuna na catch talaga danger président faut ba proposer ça ko engager ka yemoko donc relaxa ke oyaka na yo yaka na libumu na yo na aspect na yo na bonne odeur na yo donc ezaka makambu donc biso tozoko bakaka po ba question eza nga ba réponse eza yo je n'en discovais pas mais il faut te respecter bagarre au ba tambola déjà il faut respecter les gars qui ont vécu vous comprenez donc il faut biso to limbolaka masese parce que yo salo zolo bana masese biso to limbolaka masese Magomo Foudon Ale Moulonso, secrétaire particulier. Yanan. Sans pas un zoubit. Oh, yo zongon taga. Yan taga te. Babovi Kanigi, les réalistes. Ba solo masolo oyo. Na groupe mboka bozala ki nombre de combien? Nde yo longwe boboti otiki nombre combien? Tangu to bandaka. Te tambo banda etende yo longwe. Na yo na kati bo ala combien? So na bosa inte baza akosa la donc 6 personnes au Batigali. Quoi? 6 personnes. Donc groupe mboka bara 6 personnes. Oh. Tambo banda ya la combien? Tu as 275 na bana okuma bakumba bakterre babanda roya. Sikoyo 275 moins 6. En tant que chef au gouvernement. 169. En tant que chef au gouvernement, balobi Apo Firenze na poto bino mutubo okamba ozomona teke na nombre wano bakenda ba départ et salama c'est une façon ya mauvaise gouvernance na bino to pesa po fotité c'est que bino ne banda diriger mabe surtout yo balobi que yo fomo zalaki ba tableau pano ezala sexuellement transmissible nzamba limbisa bango mais ce total bien à 5 ans au sali ce groupe a résisté quand même faut pas bêter sur mon maboko mukie nani
tosali boye succès ni bosai na mboko pièce nini bosale cartona tosala ba pièce belé pièce nini tosala putain tosali le Kerkisen tosali face à l'injustice tosali manipulation et cartona makasi tosali donc ba pièce belé la pièce pena est belé dans et cartona na digital automano oleka total parmi les 5 groupes na digital plutôt que entre 2 ou premier groupe on se comprend ba Diego Mbembe bango tout ba ebi est-ce que zo bossa na digital bozana vie muyombe gauche wana za devina biso azaneka ninga zala na mboka o gauche na succès azaka ninga zana azaka ninga zana obude te parce que les azana makambu moi so na bude viana na milokit na mais ve azaka ninga za wana na ko bude viana te ve dimo ndoya mwana nga edi est-ce que groupe na bino ndengo zala ke pa fo boleka ki fait 12 pour ça V12 bombo ta trop donc wana za ba conflit moko est-ce que ndebo zala e kuna boleka ki Africa création ya rock bokabela bon respect na président na rock bokabela est-ce que ndebo ala e kuna boleka e président Masumu théâtre plus wana ko megate baba donc et pourquoi na tangelo ba groupe wana pourquoi parce que obiso bo ala premier te bo ala deuxième oui ça makama musala hein wa digital inde hein digital ne makambo bonde ko sala siko yo ozana promesse ya groupe ni ya chaîne ni oleka bon wana na ko sepela big manager apinza mutakolo wa masolango ozo comprendre a osolona ba dia na konda na ba ville pambani na ba vena Serge Kadilou la star play bon baza masolango surtout mingi de babitu lomba Jagger tout seul utangaso de king Jibol Mbala baza na sima makambo donc bosa na bino pio to zo ngaka na plateau oyo to ko sola masolongo lisusu ozo comprendre moté oba président donc masolongo nengo loba qui est promettre ozo comprendre Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons lentement et sûrement vers la fin de cette très belle émission. Grand merci à toi, Adrisha Moto, maître Bébazibé Baya, Adrien Motomoro, bien Makasi. Et aussi, big up à toi, Kouloutou Magela, la diaspora marche. Là, je vois Eric Lema, la haute couture. Balobi Eric Lemanda Simbi Masolo la Nenga Mukete aussi. Je vois encore une fois de plus, je resalue Pompidou Massiloa et aussi Manolis de Bundes. Nous sommes toujours là avec l'artiste. Artiste, tokomo koma presque na suka ya émission na biso. Apinza ou le matériau durable, le manager 10 moments. Toyebi ke aosa la promotion azo manager Papi Chipaka oza musicien na Mikilia Poto. Et aujourd'hui, Apinza wazio lisuna maboko. Je me pose la question entre la musique et le théâtre. Aobanda ko combiner ndenge nini. Tu ne vois pas que c'est une façon risquée que aya osalo tourbillon ya pamba aller simbate. On se retrouver dans le monde si je savais au Sandeni. Non. Au moins, il y a un Papi Chipaka Massana na PC Mbote, à un studio, à l'album nae, la méditation quoi. Donc, à ça cheval la pinzao. Tanga ça qu'on a ça koto do maso tambola kitoko. Ndenge mona Krisil Watu, mona papa Jacques Watu na miki la poto. Donc kitoko to tambola kitoko. Rien n'empêche que au musique, au comédie, c'est le moko. Vous comprenez le moko na kata musique, comédie salaka. Na kata comédie, musique salaka. Tout ça, idem. Est-ce que jusque-là, Ozana caméra, Ozana siège, Ozana acteur, Nyonsuana, pour réunir en haut, qu'est-ce que tu vas faire? Bacteur Bazali déjà. Combien d'acteurs? T'es basé belé. Combien d'acteurs? Tout ça 20. Vous comprenez 20 déjà belé. Wana o karaba longwa na mboka le yo sangisi bango. Toko leke miso pe na bango okotala. Ozo comprendre. Tout ça 20 place ya c'est à répétition nous dépend na apinzo les matériaux durables. Yel to bangate. E ko talibande ko ya. Ozo comprendre. Bakadi lutumba na Chine ba osala ngo bazala ka Chine Luanda. Na bo senti babi tulomba Jagger bazana masolo yango. Ozo comprendre. Tout ça complet. Guillaume Vangi bango tout ba koti masolo donc ba piki pena misisa. Vous comprenez? Bo banga na bino lo mongoti. Et ça comme ça la mongo tout ça la kana bango. Film à liboso zo promettre les titres ni. Des titres na photo bombango. Mais bon c'est là. Mais yango ya titre za ba tableau te.
bon titre moi dans on sa titre na tout ça là et qu'on coïncide vraiment on se comprend mais muta ko longa pe titre na yibi titre on se comprend siko na kati ya organisation na yo apinza o manager yo président vice président nani secrétaire nani caissière nani wana bozo mbala sima wana mi mpona ko lobela kaka caissière azali na ye secrétaire azali chef à groupe azali mais bokomona bango hein mona ba photo sana réunion ba tonga libanda ba Wangler Miller ba Didé Masani na Luanda motema ya grâce mbuma Arobosani TV nanga picho kanyaku motema mama vovo kanyaku ya nanga Sadio Mulumba ba mota trop sika bosana mikila poto donc on est ensemble tout ça comme ça là le tout ça comme ça là banda o banda na groupe ya Po Firenze na barol nyonso joua rôle nini e marka yo makasi oyo mona apeke pesa obese rôle oyo makasi na joie donc les amours belé non tant en est mon détective Linkoy non détective tes années manipulation présence à la na basi mi balé mais ba camarade basi na linga sou bango manipuler bango songa zalaka domestique na yi ozo comprendre si ka patron azalaka na mwasi msel kango bané ba ebité ngamna dévoiler secret wana donc banon ba na tel texte ma patron nga ton koti na pa na si ah papa na mo mo libanda bu kokane kolongola temo bimba yazo bingana nga kaka tina ko dévoiler secret quoi donc ça langa bien venanga vraiment pesa un espace ma kasipe na sepel ça bato. Aujourd'hui dans le monde du théâtre vous êtes à Dei Papa Mahindo akufi. Un mot par rapport à ça. Na ko pesa ba condoléances na famille na ye aza acteur on a bana ko préféré mais malane que na 8 ans ko jouer na été nzambe moi ebile pourquoi donc motema ne fana na kimia artiste akufakati ba effort na eto bana romona ye à tout moment donc afana na kimia et sikazali afana na kimia et sikazali to ça la rubrique moko toza nango vrai ou faux ba question tout to bando tout na yo yo bando répondre car à part vrai ou faux après vrai ou faux a Po Firenze muta forma yo vrai vrai ou faux a Po Firenze azoyo informe et vide pardon vrai ou faux a Po Firenze azoyo informe et vide ozaine lo côté ni ninte ye muta pesio makambo faux vrai ou faux dépôt yé pas a Po Firenze tu n'as rien apporté en tant qu'artiste faux vrai ou faux okiminde kuna ba étouffé pas ba ningano ba acteur faux vrai ou faux a Po Firenze un bon président pour toi vrai vrai ou faux a pinza ou matériaux durables muto influencé au longo faux vrai ou faux a pinza ou muto azo manager vrai mot de la fin par rapport à l'émission et puis quelques dédicaces mot de la fin non ba dédicace quoi comme ça yobi on de fou la rabiso na rota na libanda poto que tatinza double nationalité Pompidou Mansilwa yobi de la part de Nono Fouchi donc Babi Toulomba Jagger c'était l'homme à 1000 destinations mangro kotové yobi yom vangi le vaituma abo sente Dani Mayoko ve a parler nga camarade ya leki na yo Mila Mayoko yobi abo sanité Papi Mambeko venanga Eva la Toku Bovik Kaniki les réalistes quoi venanga Alpha Bokole l'honorable Gigi Bokole na bosanité Mama Kokonza Stone na bosanité Mama Kenaya la prophétesse na bosanité Violette Dinganga pasteur Donenzaou na bosanité Lokwa Shaba Emmanuel na bosanité Emma Badi Banga na Montréal venanga tout ça lutangazo na Canada na bosanité Idriss Vanga na kotala sous côté na moni ndeko na ngai Kenumukena de London na bosente Jibol Mbala na kata Canada na bosente Léon Bundulu dernier fils Njilwa imta sukisi bana nyoso ya Njilwa bakenda poto masa na ngai Ziginoga na bosanité petit na ngai Epe Makese na bosente Trésor Kiese bienvenue ka Kese Merlin Kambamba donc na bosanité petit na ngai Lufundange Gracien mot de la fin donc na pesa numéro na nga plus 243 89 599 10 10 plus 243 89 599 10 10 wana bokozwanga pona bozwa big manager pona masola groupe posuye na plus 243
90 32 036 47 90 32 036 47. Maman Rosette Wawina Tulomba Bambota Tro. Donc je vous aime bien. Olé Nabino, moi Nabino, camarade Nabino, Ndeko Nabino, tonton Mousso, Fia de Parigole qui a Kim, France et Lausanne. Check. Merci beaucoup, ça commence bien et ça finit bien. On était là dans le cadre de cette très belle émission. Et quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur www.Congo Suisse Télévision. C'était là bien votre humble serviteur Junior Moyowabu, l'homme à latinique de plusieurs couleurs. Là, je tiens aussi à remercier Nyon Sobazala qui coachait Simon Pompidou Massiloa. Merci beaucoup pour l'attention que tu nous avais accordée. Et aussi Manolis de Bundes, grand merci à toi l'artiste Douche Kapanga. Et grand merci aussi à celui que j'appelle Adrisha Motomètre Beba Zibeba. Et grand merci à celui qui était derrière la caméra. Il s'appelle Garnet Mukenga Jonathan Moulmawaba Kajibaboun. Et aussi grand merci au full et big boss mon papa Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale Maman Misha Misha, Maman na Kenzo, Maman na Leslie, Maman na Léa. Grand merci aussi à notre superviseur, là où repose la confiance du chef, Papi Lokongo Yaba Papi. Et grand merci à tous ceux qui étaient scotchés et surmontés. Quant à moi, je vous dis, restez branchés, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos. Bye à toi, à Pinza ou les matériaux durables. Au revoir. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.